bandeko na ngai ka moi conseil mukie na mokili soki obali eki ozobota bana olobi na obota bana ebele na obotela mobali pona libala evanda libala epanzana te osaleraire donc soki ozana posa kobota bana ebele bota bango pona yo moko kobota teke nazobota pona libala nanga evanda libela non eza erreur. Et puis na divorce bana mingi bakende kaka pa ya mama omona soki mama na papa na mobali na mwasi bakabwani mibali mingi basila bolingo na bana donc c'est pas gentil. Donc soki ozana bana bokabwani na mwasi zalaka toujours na contact ya bien na bana na yo parce que bana wana baluka kite bobota bango na mokili ezalaka erreur kolobaki na bota po mobali wana aboyanga te be pona mwana mwasi wana aboyanga te eza erreur. So ozobota bana ebele bota bango pona yo ndeko ozoyokanga kobotela mobali te eza conseil. Mwasi mama biso za oloba mobali so alingi na mama alinga bana mobali so azana bolinga mama azana bolinga bana makasi mais so mobali alingi yo lisuti bana bakuma option so ozobote bele bota pona yo oyebake bolingo esilaka ndeka toyebisaki bino kubote lingo lubaza eza garantie libala ti kubote bele te polo bya kolela biso na TikTok aba otatiki ngana bana po eza raro mona ki mobala ke ya mimi bana mobala linga subuka boni yatika la libre akoma ndeke likolo papa masoko moto na banganda nyonso donc yo mto kotika na bana yebela ka kisozo bota pona yo mobali soka zolinga mama alinga bana mobali soka lingi su mwasi te bana bakuma option compris question